Bonjour, bonjour peuple congolais, c'est bien moi votre humble, la bouche autorisée de Moukouantombolo. C'est Roger le combattant, Naebisa, Vital Kamere. Ata Yomoko. Visite na Montréal, na Canada. Chaque pays tout va participer na conférence wana. Chaque pays, même Congo Brazzaville, est 2 personnes. Burundi est 2 personnes. Bénin est 2 personnes. Égypte est 2 personnes. Mais la République démocratique du Congo, 22 personnes. Pendant 10 jours, bon débloquer 1 million, ce qui peut 39 000 $, ce qui peut 320 000 $. 1 million. Mais bon, on a vu ça là, on a un niveau. Bakanivo maatro. Banzela kutu ezana no banzela kutu nano mawatro misala ezate population baza impayé mais pendant 10 jours boke na conférence oyo boke de kovanda na ba hôtel ya cher to tu ko mona président ya Sénégal akende ki aye na France mais akenda ko na hôtel na hôtel te makende ko fana na ambassade là-bas. Si exemple on a la Vital Kamere, un président au Sénégal, mais animi na ye alala na ba chambre oyo batonga na ezaka na ambassade na bango. Sko yo obimisa 1 million. 1 million soki combien wana? Pour au même 22 personnes, 22 députés. Donc 22 députés oyo memi. Donc ça veut dire que comme il y a un mouton, donc on a somba bango, on a préparé bango pour 2028. Vital Kamere, on a fini à yoté. On a dit vidéo à Roger les combattants. On a dit Makamwele ko e komela kiyo. Vraiment na kondana ki acte na kondana ki acte fermement que pourquoi koya ko bomba mutu na famille na ye. Mais acte oyo, population souffre, les gens souffrent. Quand je dis les gens souffrent, parce que yo, on va débloquer 1 million, ce qui est 39 000, 320 000, pour tenir pendant 10 jours. Mais bon, on va que dans notre premier terminal, Vital Kamere 2028, so ozo kanisa ke yo comme président de la République démocratique du Congo, Bossana. Parce que si les gens Vital Kamere dans tout le monde vidéo na yo place mogote oyo olobi ke Kagame aza criminel. Vidéo na mogo ata vidéo na mogo tête même na SCO soi-disant bon olobi avec aux hommes de SC. Mais est-ce que Bombo et Koyaka na Goma? Est-ce que ça la vidéo la méconnaissance? Est-ce que konanaka akwana? Aujourd'hui, vous êtes présent assemblée. Bien nous comme à présent assemblée, parce que nous sommes au présent assemblée, au député, au sommet, nous avons copié les caranamo. Pour les députés, au seigneur, c'est ça, encore. Vous avez un bateau, vous avez un zoa qui peut avoir bazui, mais pas comme on a limité. Bateau peut avoir zuité, peut avoir Vital Kamere, le banal peut avoir fauteuil. Je vis mieux. Je pense que on a gagné la vie est important pour nous. Nzambe a fait sanga mbongo ya koleka mingi te. Et koko kimi sanga liboso na ye. Nzambe azangi sape ngai te pona okapasi na motema. Mais oazo pesa pona biso ekoki yango. Tozoli ya matembele na kimia metobo ingombe na pasi. Messieurs et dames, ozali jeunes, réveille-toi. Bazo loué biso lokola bakiti. Les jours ils ont besoin de nous, ba futi biso ba 10 000 totambola bango na nzela. So basilisi bazongisi biso lokola brouette. Brouette amemi mai, amemi zelo, amemi brique, amemi nyonso, nasuka beteli mbula, asali musala ya pamba. La jeunesse, réveillez-vous. Quel sera l'avenir de la jeunesse après le départ de M. Tshisekedi, président de la République aujourd'hui? Et ça populisme, et ça frustration, mais nous devons avoir cette capacité d'anticiper les choses. Alors que Bakaima, Bazoko Kakolobate, Bazala candidat.
Aujourd'hui, baza fidèle à Félix Tshisekedi comme président. Bazo banga bako kanga bango bakotia bango na kacho. Balingi ba laksaye loyauté. On travaille, nous aimons la vision du chef de l'État. Toko maka à partir à 2026, même 2025 na suka. Okoyoka ndenge ba masque ko tomber. Alors, bako compter kaka na yo jeune pour ya ko soutenir bango. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble en tant que jeunes? To sala ya biso. To sala ya biso ba jeune. Totika Fayulu. Totika Tshisekedi. Totika Katumbi, Totika Mukwege, Totika Muzitu. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble? Totika Kamere, Biso ba jeune, tout le balangage moko. Mettons notre intelligence ensemble pour arrêter cette hémorragie. Vous pensez que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible, c'est possible. Oh mon Dieu, viens nous en aide. Mbongo ba salaire ya ba travailleur mbongo ya ba centre handicapé mbongo akozoma babon na bekol stade abondal ekomi jardin zoologique. Papa oyo amonaki lokola yende yende akomi lokola shida mobokoli mobombi misolo tata oyo tala tata oyo ozomona ye tala ye bien tata oyo nzoka balongoli ye pe nayebaki te. Félix Tshisekedi merci. Oyo eza vila ya Vital Kamerhe rwaka ningi na Afrique du Sud. Oyo vila na ye oyo vila ya Kamerhe ya bomaki ya Jijiani po asomba vila oyo vila na ye. Donc investigation de continuer. Donc mama na villa luxueux. Quel luxe tala. On se mami tukana ye. Ya Kamerhe rwaka ningi tala. O villa ya Kamerhe na Félicie. Tala, botala lix fou. O ndako wa Vital Kamerhe rwaka ningi villa na ye. Donc awa nde ya kaka na awa. Izana ba piscine kuna ba garde donc villa ya Vital Kamerhe rwaka ningi na Afrique du Sud. Yango tala, botala lix fou. Villa ya Vital Kamerhe rwaka ningi tikuna eza mama na gaya yoso Vital Kamerhe rwaka ningi villa na ye eza kitoko makasi mbongo ya peuple oyo abomelaki ya na biso Jijiani ndoka yiki kosomba villa oyo botala ya Kamerhe rwaka Kamerhe yewana moibi Kamerhe yewana Ok. Bonjour peuple congolais. Awa na ye dimanche les 16. Lombango makasi te mais nazo ya malembe pour na dossier ya $5,000 ya ba député. Nata ekitara bongo te. Nde yango toye papa Kamerhe ekitisa motema biso toza d'accord na makambo ya $5,000. Ceux qui eza ba congolais misusu baza d'accord na makambo ndenge wana biso toza d'accord te. Parce qu'il faut te yebisa la vérité. Un député, attention qu'il y a mati moto, il y a 500 francs. Au foot, il y a 5,000. Mais n'amon on a $5,000. Et aussi mbaté papa Kamerhe. Wane aussi mbaté. Demandez-moi le pourquoi. Je vais parler aujourd'hui. Nagosa la live na 20h. Wana $5,000 et aussi mbata mokolo moko te. Ya ba député $5,000. Wana toboyi papa. Kitisa motema so ezalaki kanda ba congolais. Biloba ba congolais tala makambu bakomi si président ya assemblée nationale na émotion akomi osala ba décision na émotion papa mais soki ba député bazangaki koyebisa yo wana lobi wana c'est-à-dire ba député bayokaki soni na bobangi eza na ba député balia déjà ba mbongo wana bakokyo réduire ba salaire na bango ekomi 5,000 oui mais ce n'est pas ba député bakoma sika. Et ça, les Congolais mususu baloba $21,000 wana bazoloba yango bamoni lokola lipa na ngoba. Asa ata na capacité ya kosangisa ta 5 personnes à prêcher bango bandima ete. Mais ceux qui ont moni député abimi na 10,000 12,000 voix. Na fief na papa Azam ta féliciter Azam ta opesa $5,000 te. Makambo na $5,000 papa Kamerhe je viendrai me défendre les pourquoi. Na 20h na live na ngai na ko enregistrer ba live na otinda lisusu
député aza na base député aza na bafamille wana nyonso bafamille wana kutu babwaka ye depuis kala soki bamoni kaka komi député directement bafamille wana papa 5000 euros osimba te 5000 ekosimba nde te soki eza na bakongolais misusu bazoloba ye boye na boye bayebi difficulté ya député te ata soki bayoki likango ya député basengaka ye kaka mbongo ata soki bayoki basengaka mbongo babase badéputé baza na babase ebele wana 5000 mbele soki badéputé bandimaki yango na soni yebaki ebie kaka na badéputé wana bamisusu bandimaki te eza na badéputé très pauvre nde bakoti assemblée sika maintenant 5000 wana eosimba te nga nazoloba na soni te ekosimba te $5000 14 millions de francs aosala nango nini aosomba lupango na Kinshasa en plus soki moto aza député soki abimi na kidéputé ata mandat mosusu soki azwi te papa na ngai kobima député kokoma moto makala est-ce que kosimba soki moto honoré Congo bo honoré payé ata soki tozwi $5000 wana 14 millions de francs to divisé par 10 000 fois et voter ata 1000 francs est-ce que congolais moko ya tiela ki voix par mois za na 1000 francs ekoki ata 1000 francs te nayebi bakongolais bakofinga baoloba bilobela mais boyeba keno mambongo ya député aliaka ye moko te aliaka kana bakongolais lokola bino bolobaka $21 eboye na boye. Maintenant, si le député national a le salaire de 14 millions de francs, à combien plus fort que raison et province? Donc, et on a divisé par 2. 7 millions. Bah, on s'en a ni papa. Parce qu'on a candidaté. Ceux qui posent la décision, sous papa, bah, tout n'a qu'à. Papa Kamero bandi, benani Assemblée nationale, psychoté. Au bandi en mode depuis Kala. Pour la ligne, vous allez à l'époque, na biso, tolo bambongo. Moi je ne suis pas d'accord avec vos $5000 là. Moi je ne suis pas d'accord. Tous d'accord, te biso ba électeur ya ba député na biso. Na zolo ba lokola na za na député kutu base nini te. Na zolo ba na kaka na avantage ba congolais. Ba député baza na ba base na bango. Ba base na bango pe, eza ba congolais, eza ba étranger te. Il faut bango ba banda kozwa ba 100 francs na ba 200. Donc quand on a le chômage, il y a un chômage. Nous avons 2000 personnes à la base. Et c'est quand on a chômage. Ceux qui ont hier, après, ils ont 100 francs, après, ils ont 200, ceux qui ont ceux qui ont salé, base na ils ont makasi. Et c'est quand on diminue le chômage. De 21 000 à 5 000. Ah, on est aussi battu. On est aussi battu. Na olobale pourquoi na live na ngai $5000 eko simba te 14 millions de francs et osimba te na longola ta chapeau na ngai eko simba ta molo moko te osimba te wana toza d'accord te soki eza ba congolais ba bisusu bazondima yango po batikala jamais ko vivre na vie ya ki député te ba honneur ebele na ba honneur nyonso wana il faut mbongo na mata ko kite il faut mbongo soki bozomona mais ceux qui besoin mettre tembe tout besoin mona yango pété. OK, maintenant à l'Assemblée provinciale, ceux qui sont à Kisa, ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Si un député attend ceux qui a coutali na mutuboy, il faut qu'un bon bande qu'on a biso. De wana osimbate. Wana bo matila bango mbongo na bango. Bazo sala musala makasi. Vous soit bon sala boy. Bon soit 2000 francs. Donc ceux qui mutu abimaki na 10 000 fois, donc 2000 fois fois 10 000 fois par mois. Bo pesa bango mbongo wana. Ah, la congolaise. C'est mon opinion, liberté d'expression. Bwebisanga mo kamere wana, prénom kamere, kana H wana, kana H, euta ezaka wapi? Na Congo. Est-ce que biso toza bata ba kamere wana kombo kamere, laissez les morts enterrer les morts. So botindi yango na Allemagne et ko prononcer ba est-ce que biso toza bata ba elongi ya kamere wana botango na ba tribu nyonso na ba village nyonso bongo mona ngo wapi la plupart ba mongo biso tunde tozawa soko kutena mongo muta Équateur soka ka bimisi kaka langage obi o muta Équateur okutena muta bandu dolobi te o kota mai ndombe o muluba o mutetela toyeba naka soko moni muto zokoka ko identifier yete bwaka na Burundi bwaka na Rwanda.
Et c'est les gens qui besoin. Nazongi na sous na Marcelo. Pour Marcelo na tiki au bien te. Marcelo bino yo ozo télémana cher. Ozo finga basi baza salité. Baza malonga te. Nzorande moi sino ke na ko subir ba opération. La famille na ina porte na décision na kangisa bino ngo ma pour vous comprendre. Marcelo baza côté ya batu. Mutu face à la amilinga. Mutu face à la parfaite. Pendant que basi na bango ba oleka na opération. Si quoi eloko pena na eko beta Marcelo, eza pona ndeko moi si oyo. Bozela. Bozana sangsila bino moi décision, j'ai pas l'habitude hein, mais batamaye le bo comprendre que na kota moi décision na kangisango. Mais Marcelo non na tiki yote, yo penda tu photo lokala na butu. Na yo penda bien, tout na yo na baraka. Non kangisa yo penda baraka kitoko no fanti ya bino penda analyse moko bolo kanga na butu to kuta na bino na butu non na tiki bino te kana kati ya semeno no na bino grand analyse moko yo na baraka zelanga o salinga kitoko moko baraka makambo belo lobi o batu ba finga kinga batu na bazonga na raison po yo penza o yeko confirmer makambo bele o ngana lobaki me batu ba finga kinga bon tokende na edi ndeko yo. Biso mibali ba téléphone ezaka na ba code mingi. Na habité ba code yango ezaka nini. Na banda ko tuna ba question pona nini mobali so bakangi na kasho. To mobali akoyi na place ya pasi. Soki po na mona ka camarade mususu ya question utaki bo bakangi camarade moko azokende prison. Question bokata ngo bochango na TikTok. Na ke na camarade bakangi na prison. Alors pendant biloko na yo azosenga, azopesa poto pesa pa madame. Mon cher apesi nga mbongo ne à peu près $6,000 pesa madame. Apesi montre, apesi ba sapato ba ceinture. Mais téléphone abi mon cher oyo moko simba ngabe. Mais comment na kozwa $6,000 o eza cher koleka eza mbongo ebele ko somba ba téléphone autant. Mais on dit $6,000 na kamatango na pesa madame mais téléphone habite mon cher téléphone yo simba. Téléphone yo simba kaka loba na madame téléphone bazui. Mais mbongo pesa ici. To bomba nini na kati, c'est une question. Les arabes dossier à Moussala, les arabes dossier à Aner, les arabes République, les arabes Demiab, les arabes secret d'État, les arabes Nini, les arabes dossier à Église, les arabes intercession, Boeb Sangay, Mibali Bakodo et Tondi na téléphone, les arabes Nini, les arabes barrières amour à tous les arabes Nini. Bon, vous avez la réponse. Quand on a TikTok, chez la banque. Après sa réponse. Allez.